Balanja Radio Lisanga tozokoba na programme na biso ndenge toyebisaki bino na pokwa lelo tosokotaki masolo ya mboka République démocratique du Congo. Awa boye na ndenge tozosola na bino toza pe na nzela ya singa na moko ya baye baza na ba responsabilité politique na mboka République démocratique du Congo. On dirait qu'il y a mboka Kinshasa ako se présenter bokoyoka ezali ndeko Jules Bavon nde akoyebisa bino responsabilité azanango peza mba liboso te po aleka na Radio Lisanga tokoyebisa bino déjà toko sola na ye lelo makambo ezoleka mboka République démocratique du Congo ndeko Jules Bavon Mwamba mbote siko ozali mbote ndeko Kitenge Yesu to sepeli susu lelo koyamba yo na Radio Lisanga o esalami na Fondation Lisanga point de soutien congolais awa na kati ya Pays-Bas to kosepela tosala na yo lisolo na situation ezoleka na mboka République démocratique du Congo kasi yebisa nanu bato bazolanda biso na bazolanda biso mbala liboso po bayoka yo na bayokaki biso kasi loko eleki mikolo mingi se présenter nanu po bayeba musala nao. Merci beaucoup ndeko Kitenge Yesu na opportunité oyo ozopesanga lisusu mbala mibale lelo pona koka ko solola na bandeko nyonso oyo bazokolanda ngai. Nazali mwana mboka Mwamba Jules Bavon, nazali président national ya parti politique oyo bengami na kombo ya Alliance pour la nouvelle classe libérale na mukuse ANCL. Ezali parti oyo ezali ko prôner pona un nouveau leadership na mboka na biso pambate toye komona ke mboka na biso ezali na mibeko ya malamu mais politique ezali mbutu pona pambate parce que tozali na bato oyo to bengi na français classe politique oyo bazosala politique baza ya ko bebisa politique ya mboka makasi bilongi moko bakombo moko depuis 60 ti lelo yango tomoni que il faut penser ya sika, il faut race ya sika na oyo to bengi classe politique na biso ya mboka na biso ya RDC. Yango musala tozoko bunda ezali PTT, ezali facilité, mais na ndenge de lo jeunesse ezopesa biso confiance, na ndenge lelo ba mikolo oyo bazana esprit renouvelé ya jeunesse bazopesa biso confiance, parti ezokoba, parti ezokola, parti ezoluka changement, tozali parti ya opposition politique na mikolo oyo ezali koya toko annoncer yo bino parce que tozana kosolola na bandeko ya AR alternance pour la République pona kokota na lingomba wana oyo ezo soutenir candidature ya mwana mboka Moïse Katumbi. Wana na kati ya rassemblement. Na kati ya rassemblement pambate opposition ya solo lelo oyo boye ezali kaka rassemblement. Vraiment c'est pas une introduction sali ba kolanda pe ba ebisikoyo nani ozali nini yo o salaka eza pe initiative ya malamu po esengeli ba baza koya na jeunesse na misala na politique pe lokola bango moko ba se prendre en charge ba fandate ba kulutu ba koluka bango po ba temisa bango ba boya ko succéder na biso po ba kozala pe na confiance en bango te eloko nini yo bango baza capable po basala na temps il faut s'imposer. Voilà. C'est très bien. Yebisa biso nanu na pokwa lelo ndenge nzosola na biso likambo oyo yo ozaki nango ya kwa okabola na biso liboso ete biso tobanda kotuna yo baposo biso tongi toyeba o pambate tango ekoki koya kosala etrahir biso po otikala susu na likambo ozaki nango ya koloba kozala malamu te yo oza invité na biso yebisa biso nanu likambo oyo ozaki nango ya kwa okabola na biso. Matondi mingi mwana mboka Kitenge Yesu na oyo ngai message ya mutuya oyo na bombeli bana mboka na pokwa lelo ezali que dialogue oyo tozolo ba dialogue constitution c'est sololi na ba kokobanda article 1 jusqu'à na 200
29. Alors, dialogue oyo bazolo bake to sala sous troisième dialogue et ko sala makate. To ko sala yango te et puis to ko kende ko sala yango te. Pamba te mwana mboka Joseph Kabila Kabange oyo azo kamba mboka lelo na lolenge na ye ya makasi alakisi na mokili mobimba na miso ya batu nyonso teke ye azali prêt ya ko respecter ba résolution ya dialogue te. Totali yango ko banda dialogue oyo esalamaki na Sun City, totali na dialogue oyo esalami babengaki concertation nationale, totali na dialogue oyo esalami ya Cité de l'Oyoa, totali na dialogue oyo esalami ya Basango a respectaka ba disposition oyo ya résolution ya ba dialogue te. Oyo yazo ko tosa, oyo yazo ko respecter ezali kaka ba résolution oyo ezoko pesa ye avantage nde ya kotosa yango après asali débauchage na niveau nyonso. Bokanisa bozongisa mayele na sima boyeba ke débauchage abandi yango lelo te, abandi masolo ya débauchage depuis Sun City ti lelo. Yango wana tolobi ke mwana mboka Joseph Kabila kosolola na ye ezali lolenge moko na formule moko batangisa biso na calcul ou na mathématique teke chiffre nyonso oyo bazoko multiplier par 0 est égal à 0. Alors que solola na Joseph Kabila, quel que soit le nombre de dialogues, ça sera toujours égal à 0 résultat. Alors, c'est que moi Mboka Joseph Kabila, c'est un élément absorbant. Azoko absorber ba résolution oyo ezoko tangama pona intérêt général ya bana mboka. Yango to décider que en tout cas mbalo yo to kosolola na ye lisusu te. Muntu oyo kosolola na ye au kotelema solola na ye azali très place na ye ekozala susu na RDCT. Yango oyo ngana ningina kabola na bino yango wana précision par rapport ya détermination tozali na yango na terrain awa ko sensibiliser bana mboka pour que le 31 accord oyo pesaki ndeko Kabila afanda na bokonzi esili. Siko toyebi ete bango bakosesa baélection te ane oyo po wana eza clair balobi yango mpe ane ekosalama te ntango mpe esengeleki babianga bato na maponami soki elingi ekosalema ezalaki le 30 septembre so na bosani te si l'équipe bon kozela ti le 31 décembre ezali mpona kozela ye moko alongwa to ezali mpona kozela mokolo wana koyebisa ye alongwa to eza na bastratégie mosusu oyo esi ekoti en marche kobanda sikoyo te kokoma na ntango wana mpo esalake suka eza nde le 31 décembre ya kozala su wana te. Merci beaucoup mwana mboka kitenge yesu ezali olobi yango nyonso déjà. D'abord na mikolo te oyo batiaki na accord oyo ya Saint-Sylvestre oyo ya Basango bayokanaki ke bapesi mwana mboka Joseph Kabila allô oui bapesaki ye ngonga ti le 31 décembre. Il fallait convoquer électorat depuis le 15 septembre. Asalele yango te. Alors ce qui to surpité avant ezali lokola biso pe tozo respecter mibegu to kokonana ye to lingi kokonana to kokanana ye te to lingi to lakisa ye ke biso tozali ba respectuer ya mibeko ya mboka oyo toyokanaka na ba masolo ou bien na mibeko oyo déjà likunzi neti constitution. Alors lokola ya to cité ba stratégie ezali makasi mosala ezali makasi na CC oyo tozoko sala. Alors bokoyeba yango makambo wana bakokoloba yango te pamba te ekosimba te. Toyoki na ntango tosi toyoki toyebi ete eza na makambo oyo ezali kosalema ti tokoma le 31 décembre mpe toyebi raison nini ezosala ete makambo ya makasi esalema nanu sikoyo na kopusa ye libanda te toyoki
toko fande be na kati na lingomba nyonso wana ya bokasi pona kosala ete ye azwa glissement mosusu te po azali mpe komerite yango mpe te oyo azwaki grâce oyo akoki koyamba grâce te. Vraiment esengeli kosala transition sans Kabila ndenge ezolobama même Mukwege oyo aza mpe na kati ya rassemblement te kasi alobi yango mpona kotalisa ete eza likambo ya bato te oyo bazosala politike nde balingi mpo bazwa bakiti ya bokonzi kasi ezali nde susi oyo bato baza nango na bacharge oyo baza nango na bafonction na barole oyo bazojue na société nde bamoni ete Kabila azali moto oyo bakoki koyoka ye lisusu te. Merci beaucoup. Kabila tokoyoka ye lisusu te pamba te kokende na dialogue bandeko bakondima bakende na dialogue tobengi bango batraître bandeko balingi bakende na dialogue tokobenga bango bato oyo balingi kosala politique ya facilité politique ya conciliabule soki bakende na ba élection bazwaka ba 0 voix 0,, quelque chose 1% des voix mais balingi politique ya ba dialogue makasi politique ya dialogue est égal à 0 et puis mboka na biso constitution ezali lokola mama na biso oya boti biso constitution c'est la reine des lois ya mboka constitution soko onyati yango za lokola onyati mama na yo opiétiner sur mama na yo oya boti yo oya vandisi yo oya lesi yo alors mutu oya zo piétiner mibeko oya likunzi ya mboka wana azokende tokosala transition ya 6 mois sans mois na mboka Joseph Kabila mboka ekobonga mboka ekozongela constitution mboka ekomona état ekovivre na état de droit alors babotoli biso nyonso babotoli biso constitution babotoli biso misala babotoli biso avenir mais totikali na espoir ya bana mboka ezali que totikali na article moko 64 na constitution na biso oyo elobi que ba oyo bazoko lisanga oyo ya muntu oyo azali kolinga kobotola ou bien kozo pouvoir na kosalela ngo na lolenge oyo esengeli te il faut botelema bobimisa ye bolongola ye na bokonzi yango kaka espoir na biso malgré nyonso boteli biso mais totikali na espoir que tozolongola ye. Ya solo espoir wana il faut pe ko traduire yango na ba action concrète et puis surtout mobilisation pour na peuple ayeba place na EP na kati ya ba action ekosalema po tamswa ko kanisa ke ye akotala ba ya kosalela ye aibete yende mutu azali kolo makambo esengeli a s'exprimer malamu po pasio ye azanango mutu nyonso ayebi yango ezomonana eza susu ya kobetela mutu lisolo te kasi na tango esengeli a revendiquer ba droit na ye ndenge lobi article 64 wana esengeli peuple pe ayeba eza ya ye eza droit na ye bakosa ete. Merci pour le rappel wana ezali vraiment bongo tozo kozela pe ndenge ba ami na biso ya ba mboka ya bapaya ndenge bazo linga ba soutenir quand même pasi oyo tozo komona na mboka oyo bayoki mawa bazo sangana na aye na course na ces pays kuna po bazwa ba résolution pour na mboka oyo parce que batu moko boye baza soki 200 soki 100 bakoki kokanga 80 millions ya bato en otage te. En tout cas même devant Nzambe bazali na tort oyo bazali na yango liboso ya Nzambe akopesa biso makasi asa besi biso deja makasi poto koka kolongola bango na pete oyo bazo kosala lelo mascarade maponami lelo bazo senga 504 jours po basala maponami wana mikolo wana bazo senga yango sima ya enrôlement na Kasai na janvier sima ya 3 mois oyo po basala loi sur la répartition des sièges na parlement alors tozo kende na suka ya mbula oyo ya 2019 c'est-à-dire pour na bango maponami il faut to babanda kotalela yango na 2020 bakokoma te ata 18 bakokoma te
alors batika biloko wana ezali ezopesa lokumu ya mboka te na lokumu ya famille oyo ebota bango ba famille biologique parce que tozali ba ambassadeur ya ba famille na biso na ba éducation oyo tozwa yango tozo memango sur l'espace public soki ozali koya po buka lokuta liboso ya multitude ya bato multitude ya nation milimo ya bato zozwango en otage yeba ke lobi histoire ko rattraper yo lobi oko souffrir na mabe oyo zosalela bana mboka lobi bana na yo pe bakomona mabe parce que papa na yo otambolaki malamu te mama na yo atambolaki malamu te na kokamba bana mboka message na biso yango wana ndeko kitenge yezo ya solo likambo lobi ya Pays-Bas na lae awa réunion yo ebiangamaki mokolo ya lelo yango bakotala likambo po eza réunion ya pona région ya ba Grand Lac bazotala les États-Unis, Union européenne na Nations Unies bakotala likambo kuna ezoleka pe na mboka République démocratique du Congo eza na agenda eza point munene na ndenge organisation internationale ya défense des droits de l'homme ndenge basengi lisusu ete basanctionner lisusu Kabila na baproche na ye makasi mpona ndenge bango baza korespecte te eza constitution to accord mpona kosala baélection mpe na baviolation minene ya badroit de l'homme oyo eza kosalema kuna na mboka ya République démocratique du Congo. Est-ce que kokoza na moko ya koloba mpona pour l'insécurité, la violation des droits de l'homme na Est, na Kasai? En tout cas, nazana mawa mingi tango zo tunanga makambo ya Est na Kasai tango bazola kisa bibembe kufi michopo ebimi libanda mwana mboka Lambert Mende alobi non ezali ba montage ezali ba manœuvre militaire ezali tuerité eza na pasi mingi histoire ekotrape bango kala mingi te tozo ko insister makambo ezo salama na Est en tout cas ezali tragédie moko oyo ezali organisé ezali insécurité moko organisé pona koumela na bokonzi mais ba aventure wana malheureusement ezali ba aventure oyo ezali komema liwa ya milimo ya bato ezo kobunga ezo kufa pona muntu moko pona clan ya bato moko pona ba individu moko boye balimusaka milimo ya bato chaque jour bozo yoka bozana mikili ya poto bozo ka masolongo na misika mais pas ces na mboka Kasai ezali place moko basali mutinerie basali massacre basali génocide mais ti lelo tokozala na pasi mingi tangu mususu ti tokokufa ti ekotikala koyebana te bato bakufa boni bazoloba plus de 5,000 morts mais balobi bato bakufi baleki ebele gouvernement facilité biso tâche otoyeba nombre ya bato oyo bawe kuna te ezali pasi mingi ya kozala na gouvernement munkuna ya peuple na ye moko ezali pasi mawa alors yango wana projet nini de société bazoko kambela nango mboka bazokamba mboka na projet de société nini ezali ya insécurité po baumela na bokonzi ezali ya intimidation ezali projet de société ya koboma yango tokosede nango te po baza na raison liboso ya nzambe te bakokende donc tozoko soutenir ba réunion oyo ezokosalama na aye kuna po basunga biso bazali ba institution oyo ezali ami ya mboka na biso baza baninga ya mboka na biso eza na pasi alors ensemble basunga biso po to sauver mboka na biso naloba yango wana mana mboka vraiment toyoki yo malamu mingi pe tozo condamné oyo ezoleka na Est na Kasai non seulement impuissance ya gouvernement to absence ya l'état mais eza complicité mobimba oyo ezoleka wana oyo tozo rejeté nasima ya kibokonzi na bango banquete ya malongo ekosalema ba témoignage pe ezozalaka récolté ekoyebama makambo wana ekotalama tina suka
Tozo sengo susu un petit mot sur les camboyo, il y a un passeport qu'on a en République démocratique du Congo. Passeport semi-biométrique, ndenge bakati yango, sans respect même, il y a promesse, il y a l'État. Batu bazo vivre vraiment ndenge ni kuna en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Bande kobokoli misabso to du problème technique awa boye bi azoleka na nzela ya singa. To du problème technique oyo et sali connexion na biso ekatani kasi soko sabino na likambo ba passeport boyebi ba passeport ndenge to ebisa bino pe na mbalo eleki sebi biométrique oyo bakata ki yango kasi baye kozongisa yango susuti le 14 janvier oyo ezali koya kasi yango ezali likambo ya lokuta oyo bango bakosi koloba ete non ba passeport semi-biométrique babandaki susu kondima yango te na ba mboka misusu ya mindele ezali likambo ya lokuta oyo ezali likambo ya solo te pamba te kuna pe ba débat esalimaki na parlement na bango kuna na mboka Kinshasa oyo batalisaki pe balobaki na bopolele te ezali makambo ya lokuta pe toyebisaki bino awa bango moko ba Union européenne basalaki même déclaration na bango diplomatie na bango ba diplomate na bango ba déclaraki balobaki eza même na ba pays oyo ya Union européenne oyo bazali ko utiliser ba sorte ya passeport wana to bakoki ko boya ba mboka mosusu te. Donc ezaka likama moyibi bazoluka bayiba epe baza sûreté bango bakosisa mbula ona kibokonzi yango bazoluka bayiba boyebi déjà scandale ona passeport congolais, passeport le plus cher na mokili pour un peuple baza ko rendre plus pauvre et pe susu bambongo yango kendeke wapi toyebi na famille ya Kabila banquette ebimisa ba preuve kasi boyebi kama kambango ndenge ezalaka bato soki bafani na kiti ya bokonzi yango ezela kaka bakantisaka eza lokola mbula omoni mokonzi soki aza libanda amoni likolo yindi akantisaka lokola ekotosa ye tia sisa makambo na ye nyonso ntango akokota na kati na ndaku nde mbula ekokweya kasi akamwaka amoni mbula ekweyi nango mpe epolisier wana eza bino Yesu Kitenge toza kokoba na masolo na biso ya pokwa ya lelo na radio Lisanga nde toko sola na bino lisusu pe makambo susu pe ya kitoko po boyebi yango tozalaka na bino tina ngonga ya 20h topesi mbote lisusu pe totondi botondi mingi na ndeko na biso Jules Bavon Mwamba ndenge azaki na biso lelo na radio Lisanga en direct ya Kinshasa na nzela ya Singa eye président ya parti politique ANCL ndenge boyoki eza na opposition pe na kati na bato na rassemblement.